Hello, 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 bambote, bambote, bambote na balandi nyonso bolandaka chaîne na bino mimi selunga mwana bato ya nzambe kaka ndenga yebisaka bino mwana bato ya nzambe aye tango mwana bato ya nzambe ayaka bato basepelaka mokili etondaka na esengo makasi po mwana bato ya nzambe aye bandeko na ngai ya bolingo. Vraiment lelo tosepeli lisusu komona dimanche ya lelo topesi nzambe alola merci nzambe azobatela biso nzambe azobomba biso mpona nini te topesa ye matondo mpe nkembo ezonge epai na ye bandeko. Ndeko na nga oyo nano oyo lali olamuki oyebi kopesa nzambe merci te yekola ta lelo bandeko, yekola kopesa nzambe alola merci mpona kozape kutu makambo ya nzambe te. Donc yekola kopesa nzambe alola merci yango tomonaka babiso ba oyo avant banda émission na nga fona yebisa nzambe alola napesa ye merci po soki ete mobulu makasi bandeko na nga tozolala tozolamuka oyoka mutu bozaki ne lobi akei boni biso ba oyo tozopema na pema ya bomo ya ofele nyonso ya ofele tosomba na mbongo te topesa nzambe ana merci te pona nini. Donc il faut koyekola kopesa nzambe alola vraiment merci po ye aza malamu mingi. Bandeko na ngai oyo nano sabona na chaîne ya mwana bato ya nzambe te sabone, commenter pe like video, partager video pa bandeko oyo nano batala mimi selunga TV te. Awa toyaka na biso na ndenga mabe te toyaka kaka koteyaka toyaka kaka koconseiller mutu moko toyaka kaka kotalisa makambo oyo ezoleka vraiment na mokili ya lelo ndenge mokili ezokoma mbilinga ndenge mokili penza ekomi mabe makasi bandeko na nga bondimela ngai mokili sika tozokende toyebi te sika towuti toyebi me sika tozokende toyebi te yango vraiment na lombango nyonso napesi ba oyo yanga bambote ebele papa nanga Sami Selunga wana mobali ya libala bambote sika zali na bapeti na biso nzamba lola zala na biso batela ndako nanga pe libota mobimba ya ngai bambote bakamaradi banani bandeko nyonso balandi nyonso botalaka Mimi Selunga television na pesi bino bambote nzamba lola azala na bino bandeko na ngai. Lelo vraiment na bokebi nyonso bolandanga bien na ye kosolola lisolo oyo esalameli ndeko moko mama moko ndeko mwasi kitoko vraiment esalameli bandeko na ngai tango tozotala ba makambo oyo ezosalamela baninga pona nini te toya koteya yango pe na mutu moko oyo ekomelaki ete na matoi ayoka pe alanda yango bandeko na nga po tozopanza kaka biso ba o tozopanza sango tozopanza sango pona kotalisa mokili ndenge ezokende mabe bandeko mokili ezokende vraiment tellement mabe tozala na bokebi yo mama oyo lobaka nga eloko ekokomela nga te jamais ndeko na nga na kote ya eloko moko na vie tokolobaka jamais te parce que na vie on ne sait pas jamais toyebi te nini ekokomelaka biso toyebisaka kaka nzamba lola aepargne biso na mabe abatelaka biso asimbaka biso akutanisaka biso na bato ya mabe te mais soki ozosala ngo po yo ozolobaki ngai jamais ndeko na nga jamais se akufa jamais na monoko ya mwana na nzambe ekoki kozala te chaque fois fotolobaka nzambe kotika ngai te nzambe tellement naza mwana na ye akotika ngai te po bato ebele baloba jamais na kosala eloko oyo me basalaka bamakambo wana ekomelaka bango tosengaka nde makasi ya nzambe mayele na nzambe pe tosengaka sagesse epai ya nzambe pe toyebisaka nzambe alola asungaka biso po biso moko tokokoka te mais soki ozoloba jamais kaka na bomoto yeba jamais wana un jour ekokoma nango vraiment oui. Donc il faut kokebaka eloko kanga na ngai na yebisa bandeko ya liboso yango wana lisolo na yeli bandeko na nga na mokolo na lelo ezali vraiment lisolo moko triste makasi ezali lisolo moko ya pasi pe mawa ezali lisolo moko vraiment salameli ndeko na biso Pierrette na kati Angola vraiment bandeko na nga eza pasi pe mawa eza vraiment pasi pe mawa yango ezolakisa ke foto banga nzambe foto kangama na nzambe tango tozoyoka ba makambo boye tango tozomona ba témoignage boye bandeko basi bazoleka bazoya koloba bandeko na nga eza kosala ke epousse biso topusana lisusu pene na nzambe topusana lisusu pene na nzambe na tokita liso na se ya makolo ya nzambe pona
kotalisa vraimen ke nzambe ayoka biso mawa, nzambe ayoka biso mawa po mokili eza tellement ya kobeba. Nalobaka ngo chaque fois bandeko mokili eza ya kobeba makasi. Tosala keba tosenga nzambe alola vraimen abomba biso na se ya makila na ye, abomba bana na biso, abomba mabota na biso, abomba mibali na biso, abomba biso, abomba bandeko na biso. Po sans loboko na nzambe eza pasi pe mawa kande nalobaki na ebandeli kolobaka jamais ngai jamais bandeko. Jamais wana ntango ozoloba ngo zala na nzambe solo, yeba kobanga nzambe ya solo, tambola na kobanga mpona jamais na yo wana ezala vraiment na place. Soko ozotambola na kobanga nzambe te eza donc koloba jamais te. Mpona mokili oyo tomoni ebele pe tozomona ebele, tozoyoka pe ebele ezopesa na nzoto kobanga. Bandeko na nga lisolo ya ndeko na biso Pierrette eza ndenge nini? Lisolo ya ndeko na biso Pierrette eza ke ndeko na biso Pierrette afandi na Angola, na mboka ya Angola. Baza bandeko na biso oyo bakoti kala na mboka Angola. Biso toza ba africain partout. Seko tozofanda na bapoto oyo, pourquoi pas mutu auti Congo afanda na Angola, pourquoi pas angolais afanda na Congo? Eza bamboka na biso. Biso nde bato tellement tozaka mayele te nde toyaka kokabolaka angolais congolais nde toze eloko moko te. Tozobosana ke na bamboko tozo vivre eza bamboka kuto toza ta bikolo moko te, towuta te sika moko te, eza loposo pembe me toza awa bayambi biso. Donc na buzoba oto ba africain to alaka nango totika kokabola africain linga moningano africain. Wana eza kaka conseil comme ndeko na bino ndenge toyaka na ba conseil na biso bandeko, eza nde tosimba bokebi africain linga ndeko no africain. Wana pe eza teme mosusu me tokoyela yango. Tosimba bokebi bandeko na nga, tozala vraiment na bokebi, toyoka lisolo ya ndeko na biso. Ndeko na biso na kombo ya Pierrette aza mama ya bana mibale bandeko na nga, aza mama ya bana mibale, azaki na libala na ye. Azaki na libala na ye bandeko na nga, ndeko azaki na kati ya libala na ye, bafandaka ndenge nga na papa Sami tofandaka na bana na biso. Ezalaki mokolo moko ndeko na biso abengisaki bandeko na ye bautaki Congo, bayaki bakomelaki epai na ye grand terre na ye na petit terre na ye. Tango bakomelaki epai na ye ndeko na biso ayambaki bango kaka ndenge eza koyambi bapaya. Mopaya wana pe aza pe na bapaya na ye bakoya kotala ye baleka. Ndeko mwasi leki na yo ayambaki asengelaki ke grand sœur lelo na koyamba ba camarade nanga bakoya. Me ba camarade nanga na bakoya kobanga na yo te, eza na moko alataka lokola mwana mobali me kobanga na yo yete. Ndeko na biso Pierrette ayebaki koloba non. En tout cas eloko oyo nalingi yango te, nga nalingaka vraiment bato wana te na bangaka baza ba satan, baza bato mabe. Comment expliquer mwasi akende kolata lokola mwana mobali? Ndeko na biso aboyaki vraiment, aboyaki eloko wana. Mais leki na ye autaki Congo tellement zaki mopaya, a insistaki ndeko na ye vraiment ke te ya kosala boye te, baza na bango bien, bazaka bien kobanga na yo te. Na insistance wana ndeko na biso amonaki ke problème eza te, baya na bango to bokutana. Tangu bandeko basi bayaki bakotaki, ndeko na biso basololi pena bandeko basi wana basololi na petit sœur na ye. Après ya kokende na ye ya kokena bango balingi bakende, ndeko mwasi wana lataki lokola mwana mobali oyo bandeko tobengaka ba lesbienne. Tango alate lokola mwana mobali asimbi petit sœur na ye na matama nde bakendaki. Tango avant bakende ye sikoyo kolo ndako ndeko Pierrette batalanaki. Tango atali mwasi wana lataki mabe, mwasi wana pa atalaki o alataka lokola mwana mobali wana lesbienne wana. Tango batalanaki, donc mbala moko tango atikali na ndako, motema ya ndeko Pierrette ekomi kobeta makasi. Motema ekomi kobeta posa mona kaka ndeko mwasi wana, posa amona ye kaka, posa amona ye. Ndeko Pierrette azangaki kimia, ndeko Pierrette vraiment azalaki isusu na kimia te, posa na ye zalaki amona kaka mwana mwasi wana bakutana. Ayebaki kosenga numero epai ya ndeko na ye ya mwasi, pesanga numero ya sœur wana. Bayaki bwe na bwabi pona ni abite nazaka na posa na tune eloko moko. Ndeko ne ya mwasi apesaki epe numero. Tango apesaki numero nde abengaki ye baye kokutana. Tango baye kokutana na ndeko wana donc bakomi kosolola.
tango bakomi kosolola baye kosala métier na bango baye kolingana mwasi na mwasi. Donc ndeko na biso oyo afandaki na libala na ye awumelaki parce kazaki deya na mwana ya 15 na mwana moko ya mokie. Ndeko na biso tango ye kosala bongo aye komona ke basololi na mwana mwasi wana. Tango asoli na mwana mwasi wana motema na ye ezalaki subien te, makambo nyonso mwana mwasi wana lesbienne akomaki kotinda ndeko na biso Pierrette. Ndeko na biso Pierrette abandaki koaccepte yango, abandaki komona yango normal. Ayebisi aboma libala, ndeko na biso Pierrette alobi abomi libala na ye, vraiment abomi libala na ye, alobi pa akomi kosala mobali makambo moko mabe, akobima na ye ta musa kolamba te, akosala makambo ne boyeboye. Donc etali ekutu te. Ndeko na biso wana ayebaki na koboma libala na ye, mobali abeta ye te, mobali abengana ye te, baswana te, babebana te, me ye moko akanga biloko na ye inde bake koluka ndaku na ndeko na biso lesbienne bakomi kofanda. Bandeko bafandaki na temps ya 7 ans, bafandaki 7 ans ndako moko, bafandaka ndako moko. Bandeko na ngai eza pasi pe mawa koyoka ba makambo boye, komona ndenge diable azo détourner ba vie ya batu, diable ayebi kosakana na batu. Tolanda lisolo na bokebi bandeko. Ndeko na biso wana tango bakomi kofanda ndako moko na ndeko mama na ndeko mwana mwasi wana lesbienne, donc alobi ezalaki vraiment ke mobali na ye. Bandeko tango ndeko na biso 7e bagarre azopesa lisolo, azoya bamisu bazomona ngo mabe pona nini. Bandeko nanga totika distraction, mokili eza mabe, soki likamna ne komeli yo te okoyeba kilo na yango te. Nga na lobaka eloko tango nyonso esengaka eloko ekomela mutu po oyeba pasi ya eloko wana. Ndeko na biso tango aye kofanda bongo bakomi kofanda na mwana mwasi wana bafandi. Donc mwana mwasi wana manipulaka ye na lolenge moko okose, donc okozwa ta ide te. Bazwa bandaku, bachanja bandaku, bafandaka na bango. Ndeko mwasi pe donc ye pena mwasi, ye penza mwasi, donc couple balele. Tala boyebika couple balele ndenge ezalaka, oyo azalaka na komba mobali, donc bango balekaka autorité, bazalaka na autorité moko koleka kutu bapapa Sami, koleka bapapa Leader, koleka bapapa Kazadi, koleka bapapa ebele. Bozomona koleka bapapa ebele o miso na yebi bakombo te. Donc bango vraiment balekaka autorité koleka kutu bapapa oyo vraiment babengami bapapa. Donc bango bazalaka basi bakomaka mibali siko balekisaka degré ya kimobali. Donc mobali oyo abengami mobali oyo pena botami mobali kutu akosa. Alobi mwana mwasi wana azalaki mutu moko, donc azalaki mutu moko ya ba autorité makasi, akolambela ye, akosokolele bilamba. Donc mwasi na ye vraiment ake ko présenter ti na miso ya bandeko na ye, a présenter Sœur Pierrette na miso ya bandeko na ye, ake Sœur Pierrette. Donc basala libala ko libala, vraiment libala, basala libala, bakoma ndako moko oyo ezangaki kaka nde babota. Lokola pe oyo Nzambe asali te yo koyi kosala ngo te, impossible. Bakobotaka te posaki kobota na nzela ya 7 ans. Mbelelo baza na mwana ya 6 ans, mbelelo baza na mwana ya 7 ans, obepe lelo baza pe na mwana ya 5 ans. Me lokola diable akosa asali eloko te na mokili, bandeko ata basali ndenge nini, ata olobi oza lesbienne, oza soki ndenge nini, oza na bamituka, mama okokoka kobotisa moninga mwasi te, parce que wana eza lokuta. Babota te eloko te po toyebi peke bakobotaka pete. Bafanda bandeko nanga. Eye kokoma na ta moko boye, ndeko mwasi ayaki kozwa délivrance na ye. Nakokende nango vraiment molai makasi te, pamba te nalingi te video nanga vraiment ezala molai makasi po video tango eza molai makasi epesaka pasi po na bandeko nsima
baya kotala vraiment vidéo yango na préféraka vidéo ezala makasi te yango na kokenda ngo na mwa ndenge ezaka mwa lombango me moto nyonso akozwa mwa implice na ye akocomprendre ndenge nini lisolo na biso ezaleli. Ndeko mwasi na kofanda wana ntango bakomi kofanda na ndeko mwasi après bandeko ndenge azalaki wana ayaki kozwa délivrance na ye na ndenge bandeko na nga ezalaki na moko paster moko bayebana wana paster akenda na ndako na ye po akende komela mwa mai ka ndenge ezaka lekaki ser ake kosombele mo eloko akomela ntango azongi aye kokuta ye ameli pe akuti paster aye komela mwa eloko ya malili ntango paster ameli mo eloko ya malili ser ake kobimisa paster ntango abimisi paster wana ayebisi ye maser nasepeli na moninga na yo wana te moninga na yo wana vraiment namoni ye bien te ye ayebisi abi fo osala repentance moninga na yo namoni ye kitoko te bavi wana bino bozomene eza kitoko te ndeko na biso alobi te paster bino mpe bomona na bino te bozaka kaka wana boka koloba kaka omoni boye bino botonda lokuta abi nga na sepe na nga na makambo lobi te paster abi bon maser problème eza te me nayebisi yo kaka bima na vi oyo mwana mwasi oyo aza malamu te andemaki yango te ndeko na biso ndenge andemaki onta ignoraki makambo ya paster eyaki kokoma na ntango moko boye ndeko mwasi amoniaki ekozwa mama na ye na Congo ntango azwi mama na koti pe Angola bakomi kovanda ndako moko na mama na ye ntango bakomi kovanda ndako moko na mama na ye ndeko mwasi oyo perete mama ya ndeko mwasi asepelaki na lesbienne wana te azoyebisa mwana na ye na kote ya bango baleki nga nazosepela na fille oyo te fille oyo nazosepela na ye te ye azo te mama aza mwana malamu ozosepela ne te mpo ani mama aza pena bien aza mwana malamu aza vraiment mwana malamu mama pe azalaki mopaya azali na shwa te bakomaki kovivre ndako moko na ye lesbienne na ye mama na bango na bana ya ndeko mwasi oyo bana na ye mibale bandeko mokili eza na makambo ndenge bafandaka wana po mama ya ser oyo ye nde mutamemeli mwana ne délivrance malgré papa wana paster amonaki me ya ndemaki te ntango mwasi ndeko na mama na ye aye kocomprendre ke baza balesbienne mama na ye asambelaka makasi akomi koyebisa mwana na ye atika vi wana ndeko mwasi alobi voa meme bandeko ne ya mibali na mama na bango babeta ye aza mokolo me babeta ye po atika vi wana ndeko mwasi aboya kotika vi wana alobi nga kaka mobali na nga se mobali na nga mama pe na bapriere yango bamama biso nde tobota bana biso nde tozobota bana na biso tolinga bana na biso so oza mama malamu linga bana na yo po likambo nyonso ekoyela mwana na yo ya mabe pe ya malamu mama oza kwa defense yo mtu defendre mwana na yo me soki mama po mabe leki ya mwana no tiki mwana na yo oza mama malamu ube oza mama mabe mwana wana kokende wapi botala ndeko mwasi délivrance ye na nzela ya mama ozosala kibo mama no ndenge nini yo mama biso ba mama toke baba ndeko na ngai mama kosambela eye kosala ke amema mwana na ye na église tanga memi ndeko mwasi na église ndeko mwasi tanga komi na église paster amoni nyonso aye kobisa ye tala boye vi na o boye ndeko mwasi asali lokola wanga na après aye kondima alobi ya solo vi eza boye makambo nasalaka eza boye babandi bapriere na ndeko mwasi tango babandi bapriere na ndeko mwasi akomi mal à l'aise bomoni dia saint esprit déjà soko kota na molimo mosanto bandeko nanga molimo mosanto eza molimo ya vérité yango keba na bato balingi lokuta keba na bato bakangami na lokuta po moto aza na molimo mosanto aza na pole ya nzambe aza na molimo na nguya paske molimo mosanto elingaka salite te elingaka lokuta te elingaka mabe te yo ozotambola na molimo mosanto ozotambola na kabakata ya bible me boni oza lokuta boni olingi verite te na monoko no lokuta na lokuta bandeko ndeko mwasi azalaki kokosa
ke bazalaka te me tangu molimo mosantu akutanaki na paster abondelaki mpo na ye nazokende nango mbangu na kolanda badetail ya ndeko vraimen te nyonso parce que eza vraimen tellement molai témoignage wana nazokende nango kaka mbangu bandeko na nga. Ndeko mwasi tango aye kokutana na papa paster bakoti mabondeli ndeko mwasi akutani na molimo mosantu molimo na nguya Saint Esprit oyo epesaka mayele oyo ezongisaka mutu meme ozalaki amvute ndenge ni molimo mosantu soki elobi okutani na ye akozongisa yo na nzela mwana mwasi azongi na nzela molimo mosantu ezongi kati na ye akomi koyoka vi omoni lia na mokili oyo bandeko na nga yo moto miyokaka soni te oza na Saint Esprit te mutu fo miyokaka soni soki bakangaki yo otongaki soki bakangaki yo ofingaki soki bakangaki yo na kindumba après yo moko oye komona vraiment que non eloko na salaka yo moko makambo sala na nkuku okomi koyoka ngo soni tango tokenda na jongo inene wana meme oke na jongo ike tango fandi pene komi ko révéler okomi pa ko sentir que makambo oyo na salaka iza okomi komiyoka soni seke oza mutu. Mais soki moto miyokaka soni te malgré ki songi na malgré ki ndumba na kati ya libala malgré ba makambo ebele mais chaque jour oza na Bible na maboko chaque jour ozokende koteya chaque jour ozokende koyembela nzambe ozokende kolesa bato ba communion ozokende kosala makambo ebele oza na bakombo ebele ba titre ebele etake molimo wana oyo eyelaka moto ke oyo kasoni na makambo zosala etake yo mwana na nzambe eyelaka yo te ndeko keba seke kota na profondeur ya mabondeli pamba te molimo mosantu tango ekutamaka na motu soki nzamba kitisi molimo na ye okomona makambo nyonso mabe osalaka okomi koyoka soni. Saint Esprit epesaka soni ya makambo mabe bande kosala yo moko okomi pe akomona lokola omiyini okomi komimona soni soki okomi kosanti soni wana kati na yo seke Saint Esprit eza kati na yo me mutu amimona kaka azane kaka bien malgré ba défaut ba makambo nazo mimona ke nga naza na ngabi oza na molimo mosantu te malgré ba titre na yo wana ezaki conseil kaka na pesi bandeko na nga tango ndeko aye kokutana na paster bakomi kobondela na ser na biso ser akomi komiyoka soni esprit ekomi kozonga ki azalaki mwasi ya libala koma expliquer lelo ake kose retrouver na libala ya mwasi na mwasi ndeko na biso asalaki ndenge nini abandaki so kolinga makambo wana te akomaki différent na kati ya ndako ayebisi ndeko na biso babandaki kolala chambre moko me ye alobi abandaki kolinga susu kolala vraiment chambre moko na ndeko te abandaki kolinga lisusu vraiment kolala chambre moko na ndeko te tozonga mwa moke nsima ntango akutani na mosali na nzambe ayebisi ser wana ayebisi lesbienne abiki ta mosali na nzambe alobi amoni eloko moko te kati na yo boye ndeko mwasi alobi yo asekaki kaka ntango aseki abido yo ndimeli ye na nde pa adominaki ye esili nango bongo ndeko mwasi alobi azalaki domine azalaki vraiment tellement domine molimo wana ya lesbienne ekotaki kati na ye azalaki domine donc badominaki ndeko na biso mwasi badominaki ebandaka le même jour oyo bakutanaki misu na bango ndenge etalamaki nde esika ndeko mwasi ndeko wana ya lesbienne azwaki esprit ya ndeko na biso Pierrette akoma mwasi na ye akoma mosali na ye ya butu eloko nini ndeko na biso aye koloba pe alobaki tangu bazalaki kolala tango bazalaki nano mwasi na mobali wana Saint Esprit nano ye kati na ye te azalaki komona ndeko mwasi omona balali na chambre ye alali atikali na pongi tango akobima boye msusu soka alamuki amoni ke ndeko mwasi aza so pene na ye te na mbeto na bango mariage babandaki kolala selon bango selon diable na mariage na bango na mbeto ya libala selon bango tango amoni ke mobali na ye aza wana te azalaki kosala nini omona bimi ake na salo aluka atala mobali na ye tango akotala mobali na ye boye amoni mobali na ye mpo bana na bango babandaki bana ya ser wana ni Pierrette babandaki kolala na salon jeune fille ya moke azalaki wana vraiment na bosani so ebani bale bazalaki bana basi mwana na ye azali na mwana ne ya 15 bandeko
sikoyo bande kosala ndenge nini soki ye alali kuna na mobile na ye wana ya lesbienne omona mobile na lesbienne abimi fo abima chaque fois ndeko na biso andeki koya kokuta mobile ya lesbienne na salon esika bana na ye balali azotala kaka bana omona ye tuni yaka nanu bongo mpona nini ozalaka kaka chaque fois nakuta ko kaka na salon ima nakuta ko kaka na salon kaka mpona nini nakutakuta ko kaka na salon bana balali na bango yo ozotala bano te pongi ezalaki isusu te pongi ezalaki isusu te yango wana nayaka na nga so pongi esili na ye na nga na salon na fandi na ngai na ndenga mabe te abi kosala bongo te soki yo pongi esili fandaka na chambre ke oyaka esika bana bafandi ye pa azomona kaka normal orke ezalaki normal te ntango ndeko na biso ye koleka na délivrance makambo nyonso nde eye kobima kuna ke ndeko mwasi aza na misala mabe ndeko wana lesbienne mobali na ye wana lesbienne aza na misala ya mabe aza vraiment na misala ya mabe ya mabe ya mabe voire même abebisa na bana bato ya sere na biso Pierrette donc mwana wana mbala mususu mwana na ye wana ntango bazwi délivrance mwana ye koyebisa mama na ye mama nazala kobanga koloba bandoto nazala kolota chaque fois na banda kolota bandoto ke naboti bana mibale na mama wana kuna bozalaka na ye donc nzoka nde mwana mwasi wana abotisa mwana ya Pierrette na butu donc abebisi vi ya mama abebisi na vi ya bana tia banda kokende kolalela bakofanda na salon wana talaka ndenge bana balali azalaki kokende kwa mvute azalaki kokende kosala misala ya butu bandeko na nga botala ndenge diable azokota na mabota totala ndenge diable azokosa bato likolo ya basentima soki kaka na minute ya mukie osambelaka minute ya mukie kaka okomi na distraction tala diable ndenge akoya asakaneli vi na yo asakaneli abebisi nanu libala ya mwana mwasi wana Pierrette abebisi na bana na ye nyonso eke kobima na église bana balobi vérité makambo bamonaka me ndeko na biso mwasi Pierrette abi mwana nanga ayebi mibali te mwana nanga aza vraiment moseka mwana nanga ayebi mibali te ni na moi nzoka na butu yesa bebisa vi ya mwana na ye na butu mwana wana botela lesbienne wana bana abotise bandeko totala mokili ndenge ezokende totika sentiment tokeba bandeko tosambela na ndenga solo po diable vraiment aza tellement risé diable aza vraiment toza wana pona koya koloba kopesa mutu moko mayele oyo azaki ignorant oyo aza na vie oyo tozoya kosambwisa bato te mais eza témoignage ndeko mwasi apesi alobi fo aloba makambo wana po ayokisa monguna soni ayokisa diable soni fo aloba makambo wana parce que makambo wana eza makambo moko esalameli ye aza na soni te ya koleka na ba émission ya koloba makambo wana eza pasi pe mawa bandeko ba témoignage baninga bazopesa ndeko nanga yo muto kutami na vie wana keba ta eza na mebele po obongola motema ndeko na biso Pierrette ayebaki kofandisa mwana mwasi wana ayebisaki eke ndeko mwasi vraiment ngai vie oyo na yo tosalaka nalingi yango lisusu te nalingi yango lisusu te nga nazwi décision nalingi nanga so vie wana te foto tika to arrêter vraiment na vie oyo nalingi yango lisusu te tango alobaki ka bongo ndeko wana mbala moko asalelaki desordre akomaki komenase ye pona nini otikanga yo nanga tokotikana te abi ngana yo tokotikana ngana yo paske ozwaki nga na libala nga nazalaki mwasi ya libala yo nanga fo totikana te comme ndenge nini tokotikana ndenge oza wana abandi komenase mwana mwasi ya batu akomaki komenase ye mama na bango pe akomaki koloba yo fo libala omoto oyo fo bokabwana ndeko na biso Pierrette abimaki na chambre akomaki kolala na mama na ye na salon na etake bazwa ndako na bango mususu batika lesbienne wana lesbienne akomaki komenase voire même sere wana akomaki kolobele makamba mabe okomona soko tikinga ya lobina okosalanga eloko te parce que na bombami na makila ma Yesu
yo nde moto obebisaki vi na nga, yo nde moto oza mabe, yo nde moto ozali ndoki, paske yo moko ndenge oza wana oyaki kodomine nga, nazalaki domine, yango nabomaki libala na nga, mobali na nga asala nga eloko te, nga naboyaki mobali na nga, papa bana na nga, pona koma na yo. Nyonso na bande kosango na se ya mvutima. Lelo lokola molimo na nga ezongi na bomoto. Lelo lokola Saint-Esprit ekoti, na ye koyeba vraiment ke fona zonga, fona zonga naza mwasi na botama mwasi, fona zonga na yebisi yo na lingi lisusu vi oyo te, na lingi lisusu vi oyo te. Ndeko na biso aboya ki tokende na wana mokusi po tokota na conseil, aboya ki vi wana, atika ki ndeko wana, akenda ki ti na ndako ya bapara ya mwana mwasi wana, pona kotika biloko na ye, pona koyebisa bango ke mwana na bango akomi komenase ye, mwana na bango akomi kolubela mwana mwasi na Pierrette makambo mabe, ba fami na ye pe fo bayeba yango ke ye alingi na ye lisusu vi ya kilesibieni te, alingi yango lisusu te, alingi yango lisusu te. Fi wana ayaki ko revele ye moko, ayaki koloba sekele moko pa ya Pierrette, kaka lokola koseka boye, kaka lokola na masolo alobaki na ye, tango Pierrette atunaki pona nini yoza osaka vi oyo. Tika vi oyo toke komipesa na maboko ya Nzambe bi jamais ngana kosalaka yango te, paske ngana ya na mokili na ya na ya na mission, naza missionnaire, naza na mission na mokili oyo, na bapesa ngai 15 ndenga lobaki bapesa ye 15, esi asali vi wana soki 10 soki 11, etikali 4 ya mission na ye, bongo nde ye akozonga na ye esika auta. Bandeko nanga, mutu asali azosela mission ezaki ya 15, bongo nde ye akozonga na ye, seki aza nani? Seki aza nani bandeko nanga? Aza mutu normal te, aza mutu moko oyo awutaki na ngambu ya papa wana ya maseke, ye moko voma aza maseke makasi. Ndeko na biso donki azalaki kolala kolamuka na démon, paske ya lobi ayaki mission na ye nanu ekokisami te. Asali mwana mwasi wana ba vi, asali ye makambo ebele, abilokolo kime na maboko ya Nzambe, kima vraiment kuna fozwa pena ba prière vraiment ya grave po vi na yo. Donc catastrophe bandeko nanga, lisolo na elaki bino yango wana ya ndeko na biso Pierrette oyo azalaki mwasi ya libala, azalaki mama ya bana na ye, responsable na kati ya ndako ne ya libala, mais diable adetonaki ye. Yango wana ngai ndeko na bino Mimi Selunga, lokola na yaka na ba conseil na ngai ya pete, bandeko na nga eloko ninga na lina loba na moma oyo, tokeba na bato tozo yamba na bandako. Tokeba, yo yambi ndeko na yo moko, ndeko na yo wana susu ayambeli yo susu mopaya nyosa kwa ya na ndako na yo. Bandeko tomeka kaka tozaka distrete, Nzamba sungaka biso. Elingi koloba teke nga moko nde naza boye lokola nazo conseil boye, ndenga na salaka yango soki ndeni toza bato. Tozaka ta muso na ba distraction, mutu pa ye na ndako, ta mususu bosanaki kosambela, meto nanga na bino. Luisolo oyo e porte biso implice e fongola biso susu misu esika oyo misu ezaki ya kokangama. To comprendre ke Nzambe azopesa biso mayele, azoko alerte biso na nzela ya baninga. Tango zo yamba mutu, tika mutu na maboko ya Nzambe. Mutu yo yambi ke ye pa koyamba mutu na ye, tika ye na maboko ya Nzambe, kokota na ye na ndako na yo, pe kobima na ye, nyosa yo kota na ngo ya mabe, ezala nil et sans effet au nom de Jésus. Ndenga zo kende bongo, atika elili na yete, akende kaka ndenga kotelaki ndenga bimelaki, pona mokili tozomona makambu, ebele bandeko na ngai. Ndeko mwasi vi ebebaki ye, ndeko mwasi Nzambe aza malamu azongisi ye na nzela, asali repentance na ye, Nzambe alola asungi ye. Meza na bato mosusu azata musu na grâce oyo mwana mwasi o Pierrette akutami nango te, po eza grâce. Nzambe asalaka grâce na ye na mutu oyo ye alingi. Grâce ya Nzambe
donc esalamaka na mutu te mutu akoki kotindaka nzambe esalelanga grâce ye balobi liloba nzambe elobi nzambe asalaka grâce na ye na mutu oyo ye alingi. Donc nzambe asaleli ndeko na biso Pierrette grâce wana ya kokutana na ye ya kozongisa ye na nzela. Eza na bandeko mosusu bakangami ye asali nango 7 ans, mais eza na bato mosusu abandi vi wana banda 15 ans akomi ti azokende kikoko ba 40 ba 42 ba 50 vi na ye voire même ya kobota na ye vi esili kaka boye nini nyonso esili vi eleki ye kaka boye. Eza na bato ebele vi eleki kaka boye na nzela ya kilesbienne aboti te abali te. Donc ti azokoya asala repentance toboyi te makambo nzambe eza na retard te, mais retard na vie ezalaka. Ti ozoya kobongola motema na ba 50, ti ozoya kobongola motema na ba 40 na ndambo, ta nyonso okoke kozala mwasi ya libala mama ya bana na yo elekeli yo na vie ya kilesbienne. Mais nzambe aza nzamba mawa lokola monaka retard te epai ya nzambe ezaka grâce na ye ekokisama na vie ya bana na ye. Yango wana bandeko oyo okutami na vie wana ozokoka kotika vie wana te. Yango oyo batémoignage oyo ezosala ke elakisa ke preuve ke nzambe aza na bomoi. Nzambe aza nzambe. Eza na basi ebele bandeko ka ndenga mama mimi nalati robe ya pembe boye bana lati liputa nakangaka na mutu bandeko nakatisaka suki te. Eza na bato mosusu akatisaka suki te po 7e baga ebande komona naza kaka lesbienne akoza lesbienne peut-être ndenge babiso batu tosambisaka bato nde tojijaka tala suki na ye tala bakwafi na ye. Mais eza na ebele na kati ya mabala bakatisaka basuki te akatisa jamais suki alataka na ye kitoko banda ntongo ti midi azalaka kaka na kitambala bandeko. Mais aza na vie ya kilesbienne. Eza na moto mosusu akoloba ke o aza lesbienne mpo alataka pantalo. Mais lelo tozomona ngo na mbasi ya maputa alati bazin, mais na se ya bazin wana aza lesbienne. Aza na kati ya ndako ya libala aza lesbienne. Baza ebele bandeko na nga baza ebele. Lelo ki mwasi ya libala na biso tobetela ngo tolo te po za na pete na musapi po eza na bato ebele pe balata bapete na misapi. Mais tangu baza bango na bango basi na basi basala na makambo ya mabe ya selekete mami wata ya soni makambo ezobomo ebomaki Sodoma e Gomora. Yango bato ebele pe na bandako na bango omoni epe na mwasi ya libala na alliance boye. Eza alliance te, eza mobali te mutu ekodetekte oki oza mwasi ya libala. Lelo te ezalaki kala na vie ya lelo bandeko na nga ki mwasi ya libala original eza vraiment soko oza na bonzambe ya solo kati na yo moko zoyeba ke ndenge naza boye naza mwasi ya libala ya solo. Alliance oyo nalata yango tolata yango bato misatu te bato mibale nakoki kosala eloko oyo te. Mais sino te ya koyaka na bavantard o mwasi ya libala o boye bandeko soko oza na bonzambe te eza na ebele. Eza mwasi ya libala te mutu esalaka mutu akende na bavie ya mabe te. Eza nde kozala mwana na nzambe original. Soki mutu aza mwana na po bana na nzambe original baza bana na nzambe ya photocopie pe baza. Mais bango nyonso tozobengama bana na nzambe. Mais na kati ya bana na nzambe eza na ba original eza pe na ba photocopie bandeko na nga. Tozomona ngo bato bazolataka ba Versace, bato balataka bilamba na bango bakombo, bato balataka bilamba yoka boye nga na somba ngo boye na boye. Metango kokene na Chine babeteli pe ndeko mosusu babeteli yango na original na photocopie na misa mutu ta mso ezoyebana te ezomonana te. Mais oyo ayebi ke ye moka sombaki yango na Chine ayebi ke oyo eza mbata. Oyo pa ayebi ke asombaki yango original ayebi ke oyo yango eza original. Donc lelo ekomi ke tokomi na confusion. Libota ya bana na nzambe koti confusion. Beglize confusion.
eza te ke mutu soka kenda ke église banda tongo ti midi nde aza mwana na nzambe eza te soki mutu akendaka depuis lundi ti dimanche alalaka na église nde aza mwana na nzambe. Mwana na nzambe eza nde ozala original. Mwana na nzambe eza na monoko te misala na yo. Misala na yo bandeko totala misala mabe, totala misala ya mabe ndenge ezobima na mpwasa. Tango misala mabe ezobima boye nde biso toyaka mpona kolobela yango, mpona kolakisa nzambe ke nzambe aza likolo na nyonso. Nzambe aza nzambe, akotikala mpe nzambe. Eza na eloko moko te, eza na moto moko te akotikala akozala lokola nzambe pe akokoma nzambe jamais. Nzambe aza nzambe, aza lelo lobi pe libela na libela. Ba témoignage ya boyende nakoki kolekisa ngo jamais, fona ya na beta ngo lisolo mutu moko akokutama nango oyo azo vivre na ignorance, oyo azo kanisa makambo azo sala eza nango bien, ke ndenge azo vivre na mobali eza bien. Ndeko mobali tika vi wana ya kipede eza mabe. Ndeko mwasi tika vi ya kilesbienne eza vi ya mabe. Lelo soki liwe ezwi yo okokende directement yo kuna na lifelo okokende kozika. Okozika bandeko eza vi mabe. Nzambe asali deux sexes différents ayebi. Nzambe yo kokorije nzambe na nini? Eloko nini nzamba sali oyo akokisa kite yo muta mokilo ya kokokisa? Bato bozo bongisa banzoto. Elinko bake nzambe asali yo kitoko te, yango yo keito zo mona lelo. Bato bakomi kopola banzoto. Yango elinko laksa nyonso nzamba sali ndeti nga mimi selunga na zabwe apa kabelu na tie apa bilamba oyo salami na maboko ya mutu naza original bandeko nanga po nzambe nde akeli ngai. Kolinga kobungisa originalité na yo te pona bisengo ya mokili. Ba lesbienne bakoya wi bakopesa mbongo okende kopesa na famille na yo eza pauvre bandeko me vi wana yo zomema lobi soki liwe vi yo okokufa okokende esika ya mabe. Famille na yo tango mususu yo monaki nazobeta tolo pona famille na nga nakende kosala ba vie ya boy pona mama na nga pona papa na nga pona bandeko na nga malamu nasala we nazongisa boy tango mususu bango bakokende lola yo ndo kokende lifelo. Mutu moko tako ekolobake ye amema mikumba ya famille na ye mobimba, amema mikumba ya batu nyonso po ye mutu non. Mobalo Bible lobi moto atelaka mutu motema za modi. Bandeko nanga tokangama na nzambe, totika ba pratique ya mabe. Totika ba pratique ya mabe, totika ba pratique ya mabe. Nzamba lingi mutu nyonso akota na lola. Nzamba azana posa na yo, azana posa na nga. Yango nzamba azotikela bato mabe tango. Azotikela bango tango te pona bazala kaka bongo. Nzamba azotikela bango tango pona ba changer. Soki nzamba azotala ona mabe ozosala, komona teke nzamba azotala ona mabe ozosala po nzamba lingi, po nzambe azomona te. Nzamba azomona yo, azotikela yo tango. Azobete kuka mutema no yo ozokanga. Ozomona ke nzambe wana azazoba mende konanga. Oya ko regrete lobi, oya ko kende kozika lobi ezali yo. Oya ko simba mutu lobi ezali yo. Totala mukindenge ezokende. Olali olamuki na Facebook ata di bibembe na okomona yango. Ba postage ya bandeko. Okomona oya poste, oya anga kufi, oyo boya kufi, oyo boya kufi. Basali na nzambe bazo kufa. Bongo yo mutu ozosala makambo ya mabe. Yo mutu ozosala makambo ya mabe. Suka na yo ekozala ndenge nini? Suka na yo ekozala ndenge nini bandeko? Tokeba na ba mitie. Tokeba na bato tozokota na bandako. Tokeba na bato tozopesa bambote. Misu oyo ekotala yo tobondela ka nzambe tango zolamuka na tongo nkolo na nga. Misu oyo ekotala nga muto tokotala na ye nzambe. O aza na esprit ya kodomine adomine ngai te. Nzambe sokola nga na makila na yo. Ta misu na nga ezala kwa misu ya aigle. Soki ya moninga ngande mutu na domine na bonzambe ya ko domine ngai te. Foto boya kabiloko wana mwana na nzambe original okoki kozala domine te na molimo mabe. Molimo mayonde fo domine molimo mabe. Olongola ye na nzela ya mabe aya na nzela ya nzambe.
molimo mabe ko dominer mwana na nzambe te. Tosenga nzambe mayele wana, tosenga nzambe bokonzi wana ya ko dominer esprit nyonso ya mabe oyo ko ya na kati na biso, oyo ko ya na banzela na biso, na banzela bana na biso bandeko. Tosambela tolinga nzambe bandeko na ngai. Tala mwana mwasi oyo ndenge babebisi vi na ye, babebisi kaya ye te, na ya bana bato ba innocent, na ya ba innocent, bana bato ba innocent. Envoûtement bandeko ekangaka miso, envoûtement moto aza envoûté akoyeba lisusu te, azosala malamu azosala mabe. Ndeko na biso Pierrette azalaki envoûté, ndeko na biso Pierrette banvoutaki ye, azalaki tellement envoûté ye azomona azosala malamu, eza na bato ebele bandeko, eza na bato ebele baza envoûté, azomona oyo ye azoyina wana yende moto malamu, me oyo azokangama na ye yende moto mabe. Me tellement oza na envoûtement ozoyeba na yo te. Nzambe alola sunga apesaka biso misu ya mosika toyeba komona mabe na malamu bandeko na nga. Eza pasi pe mawa mokili tozovivre, mokili tozovivre makambo ba réalité eza tellement ebele. Tokangama na nzambe bandeko, tokangama na nzambe, mokili eza lisusu malamu te. Ozomona nzambe ndenge eza we bandeko na nga, yango na ebande na lobi totutaka tolo te. Tango ozotuta tolo zala na nzamba solo, totutaka tolo te ke ngai jamais bandeko, jamais wana tolobaka ngo na bonzambe ya solo bandeko. Tozomona omona mwasi mususu abali na age ya 15, abali na age ya 20 ans, mais lobi libale kufi akeko se retrouver akomi lesbienne, akeko se retrouver akomi suka ya mutu nde leki ebandele. Yo nanga toza se retrouver tozomona ke toza basi ya mabala bandeko. Tobomba mabala na biso na se ya nzambe, tobomba mabala na biso na kati na bonzambe, toluka nzambe pena na profondeur po yende mutu asimbaka soki yende totika nzambe na biso azala. Donc racine ya mabala na biso ya bana na biso. Yo muto bali oboti koloba teke yange esili nango se na bala nanga, se na bota nanga, eloko bato balukaso na vie ezani na salaka nanga, na bota nanga, na bala nanga. Ndeko mwasi tala ndeko na biso ye pa balaka, abotaka, asalaka simba mwa bambongo neme. Tala diable ndenga detournaki vi na ye, diable a détourné vie na ye, alongole na ndako libala. Est-ce que mobali bilengi ozaka na mwasi na mobali yo ko trouvango pena na mwasi na mwasi? Ndeko mwasi alobi makambo moko wana bandeko na ngai eza pasi pe mawa. Batuni ndeko na biso ndenge nini bozalaka, intimité na bino na ye lekande ni nde bandeko na nkele na somo na pasi. Lokole eza témoignage babombaka te o nzamba saleli ndeko na bisa zaki oblige koloba. Alobi a expliquer makambo basalaka, eza makambo ya selekete mami wata pendo sa isa ya lobaka makambo salite ya soni bandeko. Mwasi na mwasi, imagine bandeko nanga, imagine. Siko ndeko na biso oyo nzamba sale ngolu, nzamba sale grâce, azwa libala mususu mobali akolinga ye, amona makambo okeza makambo eyelaki ye pe po munoko, memi munoko na ye po mobali mususu azwango asala nango ndenge ezalaka na libala ata bizu o eza nkele, memi basete ya baga o eza nkele. Tala relation ya mwasi na mwasi, salite makasi bandeko. Nzamba sali mwasi na mobali, nzamba sali mobali na mobali te, nzamba sali mwasi na mwasi te. Tozomona kutu na nini ya Noa, na tango Noa, ata Noa azokotisa bibwele. Nzamba apesaki yeke akota bango mwasi mobali baza kutu bibwele banyama. Bongo yo sikoyo nzamba ataki mwasi mobali baokota na ashu wana siko yo nzamba baki kokota mwasi na mwasi te, mobali tabi mwasi mobali. Mais lelo biso tokomi ko confondre makama nzambe, lelo biso tokomi ko sala na balolenga na biso nyonso wana eza diable.
bandeko tosenga Saint Esprit, bandeko tosenga nzambe asunga biso, nzambe asunga biso vraiment bandeko nanga. Video nanga nalingaki eleka mulai kutu te mais tellement posa kolobeza makasi pona kolendisa kaka kotalisa moto moko aza ignorant na makambo oyo donc yango esali ke video eya susu mulai bandeko nanga. Eza pasi pe mawa, eza pasi pe mawa bandeko. Ba témoignage mususu soko yoki yango oyo ozina nzoto malili obangi mokilolobi kande na fanda kananga banda tongo tipoko na ndako lobe na ke musala na zongi nzoka libanda makambo eza boye bandeko tokeba nyonso engelaka eza tenga na lobaka nyonso engelaka eza te mwana na nzambe bayebake na baperiki ote ya ble na tie eloko te mwana na nzambe batalake na oyo te totie na make-up te bandeko nde omoni moto moko make-up eleka kitoko eleko lobike penda aza na grâce ya nzambe nani ayebi so grâce ya nzambe eza mpona make-up na bambebo tozotelisa rouge obe bilamba tolata moto abongami nde kitoko bi aza pena non kimwana na nzambe eza grâce ye moko nzambe ayebi ye moko nzambe ayebi ndenga koyungula bato moko na suka yo moto ebe osalela nzambe na ndenga solo kangama na nzambe na yo na ndenga solo kangama na nzambe wana. Merci beaucoup bandeko wana ezalaki video na biso vraiment ezalaki video ya mokolo na lelo dimanche le 15 octobre soki le 15 agosto août ngadi ana komi na octobre bolimbisa donc 2021 oya bino Mimi Selunga mwana bati ya nzambe mwana mwasi bati ya Sami Selunga mama bati ya ba Nelson mama bati ya ba Prisi mama bati ya ba Gragra mama bati ya ba David Molongi netumba wana Molongi otali Davidi elonge kokana na mama na ye mwana mobali na elonge ya mama donc eza grave. Merci beaucoup bandeko nde botaki ndeko na bino Mimi Selunga na pesi mayaya mama Zabele aza kati na biso lelo lobe ezalaki mokone anniversaire yaya nanga nzamba lola peso so bambula ebele pe bino bandeko botalinga nzamba pambola bino na bandako na bino na mabota na bino na mabala na bino bozala kaka bien bozala bien to simba bokebi to simba nzambe makasi po likolo na nzambe mosusu aza te ye aza nzambe asala likolo na se asala mapata asala banyama na zamba bambisi na mai asali ngai moto na yo oyo tobengami na image ya nzambe tosimba ye makasi ye pa kosimba biso kobungisa kondima te nzambe aza wana mpona yo bandeko. Dimanche kitoko pokwa kitoko na bandeko nyonso wana tokutani so na prochaine video soki nzamba kwa soki nzambe tolobaka chaque fois soki nzambe akolinga soki nzambe akolinga akoakorde biso grâce lobi kona tokoya liso na lisolo ya sika pona peuple ya nzambe wana tosali boye vraiment na bolingo nyonso nalingi bino makasi nzamba lola monelanga bino. Merci beaucoup babone na nga nyonso merci bosabone bo like bo commenter video nzamba mona bino bisous.